Miraesa ayebani na bisabino black te Miraesa abima Kinshasa to kundaye awa bosi nyonso bazala na mboka oyo batala Mireille kima oyo basela ki Miraesa est-ce que certificat otobenga certificat de droit bito ezali Mireille to Miraesa azalaki motuya pona culture non congolaise, non africaine, même mondiale. Pour ma film nae tambola ki partout, to eba ki musane malamu, pour bandana biso bato sala ki nae pe bato o batala ki biso. Na kosenga na biso façon ya ko honorer Miraesa ezana no attitude ya moko na biso. Ce qui fait ezali to yebi ndenge nini to se comportaka. Eza pona kolakisa esengo na moto asalisi fête soki mawa ezali toyebi pe ndenge nini ya ko se comporter etant que ba africain pona kolakisa bulingo na biso na moto oyo atiki biso. Merci mingi pona discipline, merci pona bolingo na bino botiki misala totiki bandako totiki bokipation nyonso poto ya to sangana lokola mutu moko pona tina ya ndeko na biso Miraesa. Mai etambola yango etengama awa toza na posa ya makanisi malamu nyonso eyo ekobima na moko na biso po toyeba ndenge nini ya kozongisa nzoto ya ndeko na biso na mabele. Procédure eza mulayi ndenge biso nyonso toyebi po awa tozali toza na bapaya toza na mboka bapaya pona ko marché ba monter. Alors tokoyeba ndenge nini est-ce que tokokoka to nzambe akoki kosunga biso lokola makanisi ya famille na ya biso ezali ke Miraesa akende alelema na Kinshasa na biso moto okoka te liboso foto senga concours ya nzambe na bomoi yende akotuta mitema ya ba autorité yende akotuta mitema ya bato oyo baza na mwa misolo po basunga biso tokoka ko réaliser nini makanisi oyo toza na yango kufi na ndenge tokomi mukola lelo. Donc tokoyoka ye soki apesi programme sima moko na biso awa akopesa likanisi na ye eza ya mutu moko te mosapi moko esokola kelongi te na lobaki bimisa likanisi te ba mes condoléances na biso nyonso. Nzambe moto apesaka pe nzambe moto azwaka ndenge toza boye mutu moko na moko avanda na Mireille alia na Mireille basala ba film na Mireille lelo Mireille yango azali susu lelo biso toza na problème so boyo tala ngo bien toza na mama na likambo toza ngo na ngola o ebembeza na makolo na biso awa nazali place nyonso bomonaka ke batamangala bazali bayebi Miraesa na ba point nyonso abandi théâtre ne mwana mukie siko lokola ebemba Miraesa eza na makolo na biso na ngola esengeli biso batise toza na ngola tolakisa force na biso ke toza ya Miraesa po akufi na makolo na biso bandeko ya Zaïre na ba famille biologique mama ya Miraesa aza na Congo basengi ebemba Miraesa ebima Congo ide wana pe biso moko tozalaki nango awa na ngola totelemi tosimbana totika koswana soki bakankine ezalaka na matanga Miraesa elodisa biso nga na yo te na ebemba Miraesa ete ya yo lingai yango po ebemba Miraesa ekende Congo ezosenga ba processus ebele ke nango malembe tokendai na Kazoué Miraesa aza ngolé passeport tant bakotaki hôpital kuna na sanator bamemaki papa ezokazali soto sisi awa tokende toyeba jaspe zaka ndenge bapo bapesa biso ba idée tokozanga te ya koloba mais ndenge eza wana na entre parenthèses na minute oyo biso tokufeli na kini baza neti na matanga po ebembeza na biso à partir ya réunion sasa ndenge ezalaka babandi déjà basali groupe ya WhatsApp bazotia bamonta na bango na Kisasa eza ouvert eza $20 mata ndenge basalaki na Mélodie bata 500 bazali bata 10 $100 baza oh non ça opesa mais eza kaka $20 awa pe biso na réunion oh nde tozosala toko voter mbongo po to banda pe ba contribution ya biso lelo po biso toza lebende awa toko voter montant nyonso toko kanga awa ezate o muta lobi yango na te biso so toza ba topesa na ba idée na eke na bonzambe eke na respect eke na mawa po soko fata mutu awa to otie modèle problème eza ngwana na pesi sous parole na bandeko
oyo azana idée ya malamu ya désordre te ya contribuer loko tozana na souci po tozana ebembe to réussi est-ce que na ba contribution na biso to réussi ni ya ça bimela kisasa tozolo ba pe bien ebembe fe bimela kisasa ba bi monter ebembe po bimela kisasa ba ko kuna ba bandi contribution bongo biso bolanda tozaba artiste tozana ba pete awa na ngola quand même toza fier banderole na mezate afu ba artiste d'ici pourquoi photo banza to matsa banderole lona. Est-ce que tu as compris? L'on a fait matin. Tu as une place. Contribution à Bissot. Attends, Luka Defa, sa contribution est bien secondé. Attends, ça là tout. Et ça, on a fait à CTT. On est là, c'est bon. Mais je suis venu à il n'y a pas de la mingi. Et ça, Pierre, comme je disais. Ce que tu as dit, c'est que Pierre, qui a été contribué, mon toto, quand on a vu son autre. Première, il y a contribution. Merci, parole les ensemble. Je suis artiste, comédien, écrivain. Bon, na ozonga sous simate pour te monopoliser ma parole. To remercier Nzambe ndenge majvela lobaki wana. Osa Nzambe to ozana force a osangana wate. Bon, to kena étape ya contribution ndenge président auti koloba awa. Mais nga na ozaka bref ya expliquer que et là on a sengi na part nanga na proposé d'abord tous à la collaboration étroite et ya bien et tous à la confiance et à commission oyo et ko banda ko représenter biso ko banda lelo ti toko zwa makasi ya kotindika accord ya ndeko na biso na Congo pour ce qui collaboration ezate confiance pe na bato yo barosa ba démarche ezate to sa elo ote. Donc, tous les biso ba pauvre pêcheur, mais quand même, tu peux savoir confiance. Si tu as confiance, tu peux savoir le produit courage. Donc, muke onga na linga ikana baksa yangwana. Merci. Ya papa. Na linga kina tuna nano avana na lobalikanisi et pas ya président Mobutu. Ezali. Yango moni yana bango zo zela ba beta caché. OK. Ce qui certificat ya dei ezali ebembe ya mira esa po emona Kinshasa et senga biso $6,000 na compte ya agence ya pako la paba Tito Mujiba. Na tamuke awa dei ya mira esa emoni Kinshasa. Merci. Ya bande ko boyoki papa président na biso Carlos asungi pe biso tolérance asungi biso déjà yesa weli saki ko sola kuna merci nzamba zo lokumu nzamba pambola e ozomona makama minga yesa ndezo ke nango na bonzambe mukanda wana tozana ngo déjà yango tolobaki base des hôpital yana bangwa zo ya nango. Est-ce que $6,000 biso ko misango? Elo baboué. $6,000 yana ombongo, yana danzete. Na capacité do na pesa danzete. Nous allons faire quoi? À part biso moko mike na biso to rocha. Organisons groupe moko boye. To sala on a ya nani ya petit to akufa na mikili. Nani nanet nene. To sala ngo soki eza aide. Ce que lingi, tu peux. S'il ne veut pas, au tiki na yo, ko tambola. Na o na ba prêtre o ba tala dona. Pour contribuer. $6,000 na tout le monde mais ils a dansé. $6,000 ils a bena dansé. Merci. Tu pas pas mon idée. Parce que tout le monde dit to kundaki mwana ndeko na biso mo photo, to chaki ba 10,000 kwanza. Alors qu'on a pour faire un Mireille dona, to chata 20,000 kwanza chacun. 20,000 kwanza chacun. Merci. Voilà l'idée à leader à Pembe, merci Nzamba Pambola. Papa commis 20,000. Alors 20,000. Bon, nous badia na biboy. Présent, tu vas battre. Comprendre. On peut dire mais tu raisonner conjoncture peut-être peut toi na mboka sur place. Tu vois l'image à Congo parce que Congo na conjoncture na ye, biso pe a toi na conjoncture na biso. Minimum le rôle à $20 na nenga Congo a egoza pe ba 10,000 to ba 12,000. Je préfère mieux pour m'taza na facilité à couper ça.
faut ça primo pour alléger ça par rapport à 10 000 selon la robe to banda 10 000 mata likolo pose la facilité mutunya so pesa parce que to c'est belé. Merci. Nalanga na lobara boye pour les solo ya mbongo na fait président Carlos Alobi $6,000 pour Korebima. Donc, ils ont 6,000 kwanza te, et bien tamina kwanza te, c'est dollars. De préférence, moto tout, après ça $20. Oya mole le colo, a matisse le colo. Chef Afande, azan ndenge moko na leader na biso Pembe. Je t'aime kanini. Président. Merci. Na makambo ya contribution mbongo. Nalinga na pesa likanisi boy. Na organisation ndenge salemaka. Ce to lobito kende ba pesa 10 000 ba pesa 20 000 na organisation to ko sala lokote. Ceux qui montant tout ça d'accord que agence wana mtezo me makor toyoki déjà $6,000. Siko mbongo biso tokokanga tobeteli yango calculité po toyeba biso tokozwa combien. Ce que sali par exemple biso tokangi 150 000 kwanza, loin de kangi 150 000 kwanza. Na dollar eza combien? Ce que sali loin de kangi 500 000 na dollar eza combien? Siko ebele wana oyo kotikala charge nango to otikela ngo nani? De lingi koloba boy to fandi a poto luka solution. Voilà. Congo mutu moko ta telemi pa loba biso Congo to kopesa $4,000. Biso poto $1,000 Angola mutute. O nyonso tozo sala to sango par imagination. Or eloko ya malamu ya kosala tombeka moke kokanisa biso Angola monta nini oyo ekoki kosunga biso tokanga soki eza to divise ngo katikati $3,000 toyebi toza na baprêtre toyebi toza na bamira esazaki na bafani na ye tokota api tobima api po tokanga mbongo tobeta motu tokokisa 3,000 soki eza ke no biso il tokanga 2,000 tokobeta motu tout ça babiloko wana yango nga na sengi epai na bino baprésident boyede biso mpona makambo tosala ngo bien sinon te bomona penza pardon ekende c'est que famille pe baza déjà na ndenge moko ata ndambo bakoki kozala nango o bayebi ke famille artistique ekoki kokomplete donc mpona nga na montant exact biso il fallait tosala réunion entre nous les artistes oyo toza na Angola tosali réunion na baartiste ya Congo tosali réunion na plutôt na famille biologique po soki tosali ndenge wana te tozolobelaka par rapport ya moi ba expérience organisation toko aboutir ne loro te. Merci. Eza mama na likambo eza mama na likambo 6,000 ya black te ya mama na likambo ya ko problème eza nini tolérance pardon problème eza nini to luka to sala mayele na biso to yeba na kozona monta biso awa po ebembezana na makona biso ya ba artiste so to kangi na monta awa to sala réunion na famille bango pe bazokanga après to kokutana to na bien après to kokutana batiaka mai ya fufu te na mbongo ya nyongo biso nyonso toyeba nanu eloko eza très important tokanga nanu mota nanu oyo nini tokotia po tofongola nini toyeba ke mota tokangi yango après tokokende na famille totali famille biso baartiste toza na position boye bino mpe position boye po bino mpe boya na susi boye boyede biso Congo bolingi mpe tobolela mira esa siko eza ndenge nini tokosala yango mais en attendant nde tovandi boye tokanga nanu monto ya biso après wana nsima pour favor. Merci. Akoyeba prix ya kobimisa ebembeza président Carlos na 6,000 wana ba détail nyonso cercueil nyonso to 6,000 wana ezaka transport. Ok, pesi bango cercueil corbillard nyonso bango moko nombre de jours oyo baotia po balongola ebembe na sénateur place ezali bakotia yango
na nini na casa militaire pardon na hôpital militaire avant ekende bakenda na bongo bayebisinga bongo tant balongola ngo kuna nde talisi RDC ni ekende nde nini corbillard na bango moko na cercueil na bango moko ekolongwa awa tina lufu corbillard ya Kinshasa eti lufu ekozobembe ti na hôpital na morgue pardon sika oyo bakokende kotia nzoto ya ndeko na biso donc elingi koloba ke na $6,000 wana bino bofandi bozeli kaka organisation ya makambo ekokende ndenge nini donc document boye bango moko toluka transport bango moko donc voilà bango moko. Merci, merci. Au moins que Bata Congo peut passer un problème. Ya papa. Botarde, hein? Botarde, s'il vous plaît. Ouais, continue, Richard, Doka, non, s'il vous plaît. Ouais, en tout cas, na sepeli na malobagno so bandeko babimisa wa. C'est bien bon tous aux personnes à idée, mais toi y a ba journée où me la raté. Na matanga oyo ya nekona biso akufaka ya artiste Babia. Bebi makongo biso zalaka. Ndenge biso ba artiste ya comédie to za aw. Soki to la kisi bon cœur ya bolingo o to za nango. Po to le ba musicien na bolingo. Soto la kisi bolingo to seka kibo moko $6,000 wana za muke. Le pauvre Nenet akufa na poto. To tambolaka ngai président Mobutu na président Bouba na mwana mwasi moko azo simba mbongo. Oh, c'est ça. Soki ke na yebite na par rapport ba itope saka ba idée. Lokola mikole wu me la raté. Ndenge président outi déjà ko tuna kuna biso to c'est rapidité. To ko zo mwana mwasi moko. To tangami msusu président Mobutu ou bien Vejon ou bien président GT ou bien okaka ozala dispo. To bandi ko tiambola et pas ba boss oyo balobaka ke baza ba patron. Wana à part organisation na biso. Wana siko ozala libanda. On a reçoit parti wana auto zui libanda ya bango na oyo biso moko ba artiste to kokangisa na oyo famille ekokangisa na oyo ya Congo $6,000 ebima mukete sikoyo nga presque ma mero oyo ya batu oyo ba musicien ba yemaka presque bavanda na ngola balingaka pe biso soki to si réunion oyo ozala dispo en tout cas to banana nous lelo toza na lo toza la réunion mais to na lona te bato bamonika ke ba artiste ba koti po ndeko na bango akufi mais épreuve za libanda à partir ya lobby peut-être ba chef bazawa to ko salisa déjà ba batch moko to lata déjà et ko senga kaka mbongo siko na mbongo wana wenza congolaise za batala kikolo batala Mireille wenza kikolo ezali bateka Mireille surtout bataba CD banyela ye. Soki to se mobiliser kaka to koti wenze wana na osira bandeko nanga to kuna ndeko na biso bien idée nanga mukena zaki nango yango wana soki to kokanga mato marché kaka to kangisa kangise osala bien. Merci. Sacré Bendela nalingaki na meka kosungaka biso boy nayoki bandeko no yapesi ba idée même oyo ndomba sa auto pesa c'est bon. Mais ils ont un deuxième volet parce que ils ont 5 ans à bisoka à tout contribuer. Donc ils ont 5 ans à bisoka à tout contribuer. Na 2 mois et 5 ans à bisoka à tout contribuer. Donc pendant les canaba voler mususu ça sera mieux to kangana monta to ela ko kangana monta na biso awa. Nde baso komana taye keno mutu kinga lobi monta o mutu kinga na soki monta wana batu babimi ebele to voter ngo to meki koleka na